Personnalité TV, abonnez-vous sur la Personnalité TV, na pesi bino mbote partout bozui, libaku ya kolanda biso en ce moment, toza bongo na commune ya Ngirigiri. Na résidence ya Dadi Dikambala toyoka kimbela na butuke babengani mwasi ya Dadi Dikambala yango tolingaka koyoka te mais tolingaka juste to confirmer yango moni lokola to solaka na bino à travers les images nde sengaki ke ngai elongo na ndeko na nga meti Galo Promise Gaël Neftali la casquette de la presse tout quitte sur le terrain préciser toko lo bateke famille ezamabe toko lo bateke mwasi fe azamabe vous comprenez. C'est pour ça que le bateau va faire sa précision pour mokili mobimba beaucoup condamné à nos famille ils ont mabete beaucoup condamné moi si non nous n'avons pas le problème sur bobo et que ça interview problème était mais papa yo zaki censé normalement au fait ça biso éclaircissement parce que yo za famille yonde oko expliquer biso réellement ozo ki manini bozo boya sa biso nini. Mais s'il te plaît, Dadi Aza star, bolo bate que ça m'a famille. Dadi Aza qui star, boti comme un bozo sala. C'est ça? Voilà. Mais ma famille se croyait que Dadi Aza star, Soit les acquis yon été maintenant parce que Dadi c'est ça. Donc voilà, comprenez que famille a Dadi bazo qui manabango ko ça interview. Ce qui veut dire que voilà, bandegone bazo lo bakete famille baebi mambo oyo basali moi si a Dadi Aza Libanda. Étant que des investigateurs héritiers maestro to qui ont des types place moi si a papa Dadi des fins na biso papa Dadi Azali place va informer biso pas président il y a théâtre nani oh là là Delta Force donc tokomana tout monde comme ça à partir de là tu as sous bas précision mosusu retrouvons-nous après bazosuka kaka bato basunga vevatika ina bana zizatika na bana nazo pesa bino numéro na ye parce que explication nous surtout obiso to loba yé moko za mieux placé pour appeler explication bien vous comprenez donc ziza numéro na ye zali pour la information bien pardon limbisa na bimisango. Donc voilà, bandeko balanzi bo comprendre que Gisèle a yébé loroté, et puis Gisèle a linga qui même pas ko mananda ko na parce que ngana soina Gisèle a lobi boé. Abi boé mao, il fallait que batika nga ata un mois nanda ko wana na vana na sisa ko lela mobile nanga après na koko long. Oui na soina ye, Gisèle a yébé singa do bandeko. Oh nyoso boro yoka na kota famille Dadi eza lokuta. Ngamo na kota na Gisèle za na kati to soina ye ayebi singa eboye eza lokuta famille mobile na ye ba yebise ki abi mandaku par rapport à ba montant mbongo o ezolo bama bakoya côté na ndaku na bakuluna ndabi mbala moko oui famille balobi ke ba tiembo na compte bloqué te ba yibana mbongo na yebisa ngai na numta yebisa ngai grand frère Dikambala boya ngona micro na omoni omoni awuti mboka ko awuti kwata kuna après 10 ans ayeba ki ayo bénéficier les agents de famille na bango. Donc on appelle ça le numéro Gisèle. On appelle ça le numéro Gisèle. Après 089 91 17 071. Donc 089 91 17 071. O alingo benga Gisèle zo information yemoko. Arobenga numéro ozo Gisèle yemoko. En plus on senga bino bandeko na biso, o boyidara biso, o bolinga idadi, o boyide biso matanga, botika ete, kotazo vanda, azofana ya condition mo bien te na bana na 5 na ndako moto, d'être payé à la famille na ye. Hein? Ndako za muke, vraiment ndimika ko vanda na ye pour Dadi Azaki ndeko na biso. Akotika bongo te. C'est pour cela habiter ya ovanda na bana en attendant nzamba sunga, sombo garantie monani akeni. Ceux qui nous ont des informations bien à Lingi, à Gisèle, à bien un numéro, na PCBino. Mais nous sommes en bino vraiment. Famille Dadi, Balinga qui basa la mission na bango, ba kopisi mission na bango pas Dadi, ba bénéficier nini, parce que ba nana de biti na suka, ba leli Dadi, ba sepela. Dans le monde ba sepela Dadi te. Parce que dans nous les lots, na nous ba ça la pétain bela kutana Dadi. Car le point talent ndaku moko bazal point là-bas on a 24 ans Dadi a $60 non aipsi Gisèle expliqué yo aipsi Gisèle pour que nous asombo ndaku wana te $60 ko nous asombo ndaku wana te ngai to longola $10 na part ya famille yo nous a $20 datina leki de $15
bana NP bakozwa 15 $. Mais 20 $. Na 5 bano au salon nini. Au salon nini. Je sais pas te raté. Vraiment, ils a passé. Zopon. Bien dans nous ba sosa texte soit def sarawana. Asa on liga blot. Asa le nyamane ya zamba oyo ba monaki ke ba olia ba le dadi. Pona nga ba le dadi. Pona nga ba le dadi ba kokisa mission na bango. Nzambe oyo to sambelaka a juger bon un jour. Alors, ngana bi vrai, oh eza vrai. Oh non. Yango bakena mwana bango. Mais voilà, boyoki moi ma précision au président Serge Azo Pesabiso président. Toye awa et pas Gisèle, on apprend autre chose. Que ba yebisiye mutabanaki ko futa ndaku azali susute obimana ndaku. Na minute oyo Gisèle aza awa et pas président Delta Force. Je sais pas de plus amples informations pour Kota Awa et pas Delta Force. Ma Gisèle Azawana pour de plus amples informations. Oh, on a se limiter non peut-être information au bazo pesa biso et pas ya pas na quartier ba ici biso ba ici qui ala la katikati de mobile na mupanzi ya moi si mupanzi balala o ya mona na tongo wana bino bozui yango te. Na apprendre information en até. Na apprendre information en até. Mais oh on a yebi que babimisi ye na ndaku. Babimisi ye na ndaku. Présence na bino. Boye na objectif nini d'abord parce que Boye bozui à retrouver ba droit naie. À retrouver ba droit naie. Deuxièmement, azala en paix. Yé na belle famille naie. Oyebi et le kotokoza nango plus ya makasi eza ko protéger bana oyo mumowe ya tiki. Omoni makambo Boye et senga makambo ebele, sala makambo ebele. Donc ce qui est aza na kimia et aza en paix na belle famille naie et osala bien. Donc, ça les a réconcilié et Nani Gisèle et sa belle famille. Bas a bien réconcilié enfin que qu'il y ait paix et que bana o mobowe yati qui bas a bien protégé. C'est un peu ça. Objectif Nabiso Yangwan. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup. Fallait passer la fils quand 3 mois après la bimisa mutu. Bon bino ka mbala monga mutu kudu na polité. Kaka lelo mba bongo bengani mutu. C'est vous savez qui na bolingwa mutu wana te. Ba ki na bolingwa mutu wana te. Al bozimbo ebela mbongo ndengwana. Mutu pe ba funguli ete batale longi na e. Peut-être bon moma ki epete bon liele ba mbongo. Ba mi yibi. Ba mi yibi. Esuki bongo ma. Ba mi yibi. Akobota pe akobota moi c'est pas que kotika e bongo bobimisi 23h na biloko ndiye bat ba ke no kotika biloko libala ba mi biloko ndiye ba kotika liwa ba pona nini mutema mabezala kati eloko basali to regretter biso to bi adadi az artiste munene ya mboko yo az artiste munene to ebi dadi elo ba basale zalate to sepeli tango biso bala dadi ya quartier to siliki. Quand tu as votre quartier moko badadi bana mampono ngaza bosenge na leka kuna na mona dadi na ebi quartier so bana na mampono kuna to quartier moko eloko baba sali justice nzambe sala papa merci. OK merci. Bakundi jeudi et abimi jeudi bakundi vendredi samedi moi si babwa ki biloko libanda donc ils ont lekela biso na to mona famille boete donc banda mokile banda famille boya soni yango yo kaka na to mona ngote bozaki ton famille zo bimisa papa balobi boye condition ba pesi moi si
ndeko mwasi alala na ndeko ya dadi ya mobali na ndeko na mwasi batia na katikati o nyonso komona elobi na tongo aloba na bango atako ngai esimba te po bosala ngani po bosala ngani mwana mobali siko ngai tosala eza selon coutume na bango esalama te ezalaka pe te toza bafrike ezalaka te topesa nyonso makambo nzambe ezalaka te papa. Ok, merci vraiment. Merci. Nga fa ba ekutu ko mo ni neti nga na fa ndi bo nga mo no leta o me mo sende bo nzambe ya katine mo nga na fa ndi bo ba mekate nga na ni atemi bo ko nga pa na par na nga ba mekate ba ko sala ngote ko ba zo somo neti po na nga na militso mo so na so na ndaku na garantie za nanu afa na la bana ala mobile na ndaku wana bo de leti ya ndaku wana pona ngaya minitso de sesa bazwa mwasi wana bana wana bazongisila kata ndaku wana non est-ce que ba famille wala ki l'état makasi des populations de telle famille qui ont makasi ende ko dadi ye mwana ofutela ba mwasi wana Papa, ça c'est vrai. Mais est-ce que Mboka oh, na moki ya lelo c'est couture rene asusu. Couture rene asute. Couture rene asute. Ola bondoki. Na moi soa na vite soka bala. Na ibi dans senete. Pour nga ko sala ngote pa ndeko na nga. Ndeko na nga kufi na pa ndo na munena sa buzo na sala ngote baba ndoki. Moi non. Dati aza makambo na te ponga ya beta kenga tuna inoko wana tenga tuna papa leki na bango mbaso baluki lelo mba babi mwana mbua ato sokola bipoti suka koswa yo yaka normal eza mna botaki mwana eza ye bon to saskoni ezika yaka bongo te makili ye pa moi sit amo bali dati amo si o ba sali mama na un jour ye pa sala ngo po baba na ba za simana baba mama na bosi baba le ka dati makila mako akoza muta me moni wana ba flatter ba flatter no psycho ele ka 2 mois 3 mois rolé na wese ya muta osala te wada mo ki dépendre na ngo lobi lai. Merci beaucoup na makambo je connais les conseils que vous pesa avec la famille côté ba comédien et là on va sala pour moi. Boneti pona nga baza muté ya malamu ba comédien boza bo moko ne boza lisanga boza bo moko boluka solution avec o ce pour les simité boza ki ba moto boza ba tapage boza mbongo boluka ta studio fa na bana na boza soni na binoti. Merci beaucoup papa. Bonjour Bazan. Par rapport à ton moni oyo qui est secrétaire artiste à danger à lobby ndeko ya mwasi ya dadi abengani bon tokoma citer non nakwa citer na mona même que to balikambo oyo yoki babenga mbango mwana kumana kwa nazoya président eza likambo oyo okoma na tembe esi okuti information c'est panzani babini balobi mwasi ya dadi bon nakoma te papa nakoma nano te nazo likambo bizula te il faut la mona na kwa nano qu'est-ce qui se passe nazoya kobanga no te. Comment les populations ne baillent pas comprendre la makambo. Francine. Comment tu as information pour la famille à Dadi bisoté. Tuna lo kelenge kanelenge ça. La mise avec Johnny c'est ça lobby c'est ça expliquer bango que bango bazoloba bana bokeli na papa na mama bango je peux pas non parce que bana vous avez vous êtes très tôt bon c'est pas la tête est-ce que bango tu vas dans ça ramasser ça pas journée mo va venir Dadi il y a des câbles ça sur le bango des câbles ça sur le bango ma ton hôtel émission va yebi émission au total c'est pour la police mais mission ils ont YouTube sur pour la naïe pourquoi yo ko ba ndeko on même pas mon mec le même jour encore pour là qui nous fait qui nous fait dominer le Dadi te dominer pour faire ça Dadi nous allons la tout le monde en live hein ils ont ko saka yo tout le monde là za pousa pour mon en live hein on a biloko ya
nani leko souhaité eza mawa trop que eza nango lokuta te en live hein? En live biloko ya mwasi abengani na ndako vraiment c'est déplorable ils ont pas biloko ya boye vraiment que ata soki ya problème ya mbongo parce que nayebi ofond te mais na si ya respect ya mokolo nanu il faut batika mowe fatika mwasi afala nanu bafalisi mwasi mais pour vraiment ozwa vraie information nana bape bacomédienne ntango soyebaka te oyo ozali mwasi oyo chéri na ngai leka visa ntango namonaka ye vraiment botuna bango tuna bien bango vraiment bango vraiment bakolo makambo oyo balakisi place parce que na okuta bakapana bango en tout cas oyo visa oyo mama Muchop en tout cas mon Muchop azali pe kitoko na kobala na ngai Muchop bango vraiment bonjour eza Sony moni après matanga dali ko bwaka mwasa dali banda boena biloko ata ko kazaki ba lokata to biki ba pesa toujours prévu ni ne salamino ko ba benga na mwasa dali nanda vraiment eza Sony pe passe na bande on a biso ba bantu et salama wapi boko ko bossa na culture africaine ou bien ndenge nini vraiment on a vu que soki mwasa ko feli mobali o eza moment ya vanda nanu emwe ko kite bande ko Sony famille dikambala bossa mamba Sony bo kangela no nani Giselle ndaku muko bakene ko kuna mobali na ye ngai na ye na ndaku na bango bavanda kato na producteur na biso major zolozolo to landaki totala nanu niveau ta mususu bana nde batika to koma tokuti Giselle na mwana ya bébé o ya 9 ya 8 mois o eske na maboko tokuti mabavai na kiti alembi mwana na fièvre makasi bande kwa mwasi bazo baninga za bo il faut alala banda buto alali ta vanda pema mwasi so kufe mobala vanda na kiti te botiki no mwasi na kiti na ide nini bo kanga na ndaku mobali na zaina na nzela zo keko ba okeko kunde bo kangela ke jandaku to lali deju bo bengani mwasi biloko yango ekomi libanda ni nango dadi asalaki bino famille dikambala mabeni na salaki boloba boko futa mwasi na ye na minute boy bozo elaka mbongo gouvernement pesa bino boliaki déjà bokundie na Sony boambomeju boko bimisa corps na ye libulu bo pesa mbongo bosisa mbongo te avec $45,000 bosai nango nini lelo bokomo landa so il fallait to tira ba pesa bino ba fleur to boy ba pesa bino ba fleur to bimbongo ba fleur ba cha ba enveloppe nyonso alinga cha fleur asomba na ye acha mbongo na ye na enveloppe to pesa parce que bana batikala na semelo ko olie ko kozala te mbongo wana eza maboko ya Giselle te eza maboko ya biso bana basi na association ya AFAR association des femmes artistes ndeto simaki enveloppe wana pona ko ya sima pona ko tikela mwasi ya dadi dikambala mais eza Sony babengani mwasi pona ba enveloppe ba fleur bandeko esalema wapi boloba nanu makambu ya Sony ya dadi place ozali soko yebi ba oba yebi liwana olanda bango bano ba otenga libanda botala ta somo ya beba 8 mois te vraiment beba 8 mois na maboko botie libanda na butu na 23h ndaku bo futela ka bien sûr mais ata mutu ba kufutela nda ba ko bimisa bango lelo te ba opesa bango ta préavis à l'état mais bo bengane lieni na ta bo ko futela bango ndaka ko lala te bandeko on va bika le même vendredi wana bakundi papa dadi samedi mbangumbangu bazongi basali mwasi bikila basali makambo nyonso na Mariano est-ce que ezaki vraiment prévu wana mwasi pas même une semaine babando sale bikila kilanga na moi so akufeli mobile fo wazo mwana bavani sata moi une semaine nde bakotie wenze ezalaki pressé pour bengane libanda ezala pe une semaine te ezala 45 jours so 40 jours nde bazela po basa bikila kila po akabola mwasi na mobile normalement mais oya bango to yebite nini yango ezosala na CC biso to yebite obotika mwana batu bosi bozwi mwana bino botika ya batu Gisela za na famille na ye botika boko la bana dadi baleke belé botika ye famille dikambala botika o bosali avec $6,000 o etikali na compte bancaire mama yo kutu mto yebi $6,000 biso to yebi ke mbongo ezali sute yo mto zo yebisa biso mais ba message abimi ke babi baza suna mbongo te mbongo nyoso basala ki dépense omoni mukolo wana omoni makambo eza bakama Sony pe passe so biso to zui koloba na ba micro parce que dadi ezaki vient na biso ma voix entendant lia to melane to tourner na ye les mêmes jours mko to bimisa ki dadi jeudi bomona ki nanu kuna na stade mbongo ezate ti mama olive to loba na comment mama bimi 16 ko bimi na 16 à part non wana ba pesa mbongo po ba sa tala ning baba sho ba tela ki dadi so ba chapelle wana lokwa mwana inane ya dadi za mutu munene ya dadi nga olela makitoko
et comme que on va exact ba sali compte bloqué sur compte bloqué na bango si maman Olive interview ba sala ki boye oui ba tie ki mbongo wana compte bloqué parce que ba ebi que après matanga mbongo wana ko aider bana et ko aider moi mais ba surpris au monde que ba bengani toyoki makambo ba ba ki ba fongola compte bloqué le 8 mars mukolo ezagine so maman ba honorer Gisèle na minute au compte wana zo mona na te maman Olive alobi major zolo def ça bango 2500 $. Belvia bimisi $800 na e pour ya dadia kunda makitoko biso ba comédien toko diaki mbongo totali ke na métropole kuna ba koma osenga ba fleur naturelle ba fleur naturelle na ba fleur eleke be ezo bois kama to tia cantine na mutu ne to tia moi $40 $50 na fleur wana to pesa Gisèle na bana to tia cantine mbongo ese pa na biso association des femmes artistes basi to pesa na mbongo te to lobi ke semaine on to luka Gisèle na bana to pesa ba rombo ba tuni cantine wana eke wapi na ma famille cette famille tuni Gisèle ne ba bengani Gisèle famille mobali mbongo wana ese pa na biso mbongo ku de belé so ba cheki ba fleur ba mbongo wana te to changer idéologie to comme le système ke to tia cantine mbongo fleur bo tie mbongo tala mbongo belé bimi wana mbongo to pesi mutu te o ba bengani la mwasi lelo ndo yebi lelo atangani la zabongo na mo futeli ateleng na longo na ndo ba chiki la mutu na nuta jamais mutu ba robinisera maman jamais azana mukie na minute na minute ba na kufa mwana na la bien te aliaka bien te il faut récupérer ba miliki ba dolé ba biloko bien pour mwana so makasi hein na minute moi ça bien beba 8 mois pas même une année to sepela nango biso to ande kwa dadi na monde acto sepela nango ti bosko famille na e pourquoi hein lelo to lali bien te to lali te tongo to ya kaka bana bazaba na mikie yo to zomona bana bazobeba ba koma bandumba ba chege partout parce que bazangi tata quatrièmement malonge ezati vraiment ezaki to te mbongo na malamu kutu to zwela ba onda kwa munene ba vanda kwa mbongo na c'est belé plus de $3000 et c'est belé et l'on ngna le ba famille dadi ya ba luka nzambe mbongo eza la solution te mbongo esi la raté banda ba bota mati ba koli ba ebika mbongo bakokufa kotika mbongo echangera te baluka kimela mwasio aboteli bango bana bako bénéficier na bana wana batika mwana batu kimia nde banda ko swa dadi bazwa ye eza kitoko te apana kosukisa toyebisa bakonzi ya mboka parce que kambo esalami esalami papa wendo toyebisa bakonzi s'il vous plaît so bongo sa même badon même aider ba artiste bwaka ne ya kobombama emonaka te parce que mais papa wendo balinga bomaye papa wendo balinga ben papa wendo akimaka ndako kaka makamesele awo tosala bakonzi ya mboka mais bakonzi aider ba artiste so wasa mwa likambona baka na 100 caméras ils ont pas de 100 caméras pour aider parce que des autres mina famille pour na mbongo bayoki monter bimaki et baka biso africain kuta mbongo to sala en tout cas bakonzi la prochaine fois ceux qui moi les souhaits ali boye ne ko bombama to ka boye bomba la sango na batute parce que ça. Merci à tous nos abonnés de la personnalité TV. Galo pour la casquette de la presse. En toute intégralité, les réactions des gens, lobby. En tout cas, ils ont passé. Mouta Koufi, pas même un mois, pas même 2 semaines. Na veille enterrement, na 2 jours après, pas manifester si boy. Mais tout ça, on a regret parce que la famille a dit bazo wangana. Ndeko a dit mwana tukona bango gosse azo wangana. Que non, oh dadi nani Gisèle yemo kona libota basengi mwana bango. En tout cas, ils ont vraiment passé comme conseil bandeko ba famille oyeba ko batela bana na bino na mabala bazo kende bandeko pe o bozana ba famille bozana bana baza ba artiste baza ba célèbre boye bandengni ya ko gérer ba obsèque na bango au cas où liwa et comme bino na famille to souhaitera liwa na famille te mais talaka o comme ndeko Gisèle ils ont vraiment participé mawa donc to ko bani soka ko pesa merci na kolonza mbete na pesi merci na ozaki na simabilili le métier cameraman o filma tina filma Yesu donc ngana bino to kutanga mbala sima merci.